Des shows de Nard TV. Des shows de Nard TV. Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows de Nard TV. Merci, Nabao Balandi des shows de Nard TV. Tu partager le sus ensemble. Kakandenge te sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Tout ça, on a toujours, na cadre ba émission, na biso, na des shows de Nard TV. Yoka, des shows de Nard TV. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Merci beaucoup la communauté congolaise. Yaya toza déjà ebele na ligne. Nzambalo la batela biso. Tokuta na kato solo la ekosala bien. Tolobaki po o raté ba émission na biso te bongisa cloche de notification. Cloche de notification et ko permettre yo de ne pas manquer aucune de nos émissions. To koti direct yo po koti. C'est-à-dire soko talingamba liboso o s'abonner. Obongisi ngonga nao eza andengo wana yaya to s'abonner massivement na chaîne na biso ya des shows de Nard TV. Soko ratara ba direct tala ngonga na yo ezala na des signes de vibration likolo ndenge baza ko laksa yo wana comme ça. Voilà, il faut ezala na des signes wana ndengo wana c'est bon soki ezate touché pour la deuxième fois ba okoma tout est personnalisé accepté par toutes et okomona cloche na yo ekozwa des traces wana et dans les bons. Voilà, tozongia yaya mboka Kinshasa kuluna nde makambo na Kinshasa moya kulala pongi ezate okulala pongi ndenge nini kuluna yaya kuluna tina bandako na uti kolakisa bino bajour eleki kuluna eza esusu te ke bokutanaki na ye na nzela nde akati yo lisheti abotoli yo mbongo non kuluna ekomi bazoya kobeta porte à porte la nuit kokoko fungola soko boyo fungola babandi kobuka baobuka porte te baobuka mire baokota na mire batoboli mire basali trou bakoti maintenant avant babuka mire bazotuna question mibale fongola yo moko na malembe bakota bazwa o baza nango posa bakende soki yo fungoli te bango babuki mire bakoti question ya mibale bakotuna eza boye pona lisu litoi to nani liboko na biloko misato wana pona bakata yo moko opone bango baoponeli to so lobi bokata litoi bakati litoi so lobi te botobolanga kaka lisu batoboli yo lisu so lobi te bokatanga kaka liboko bakati yo liboko wana soki bango mo babuki bakoti trois questions ozala nango yango wana mais soki ofungoli bazwi batiki yo bake na bango tala degré pays ekomi ntango toloba boye bamosusu baokanisa je mais tootya baimage mikolo nyonso bozoyoka ntango toloba boye mosusu akasi toloba kaka po toloba mais tootyela bino baimage ya baevenema ndenge ezosalama na Kinshasa ndenge ezosalama na Congo yango biso na des shows de Nard TV tozosala mpe effort ya koyelaka bino bamorceau ya bavideo tous les jours ya baevenema nyonso ya mokili y compris mboka na biso Congo mais plus tokolobela mboka na biso po mboka oyo soki ebebi biso nyonso nde tokozala na pasi yango tozolakisa bino po ntango ke Kinshasa keba bakokende okata yo litoi keba bakokende tobololi lisu bakolongola yo nani liboko c'est ça le problème oyo ndenge bozomona wana Merlin oyo bakangi oyo Merlin ozomoni wana okanisi mwana malamu okanisi mutu nzoka elima ya mwana soki azwi yo ye fo amona kaka makila epuis bakomi na système ya mabe système na bango ekomi kaka soki azwi yo ifo amona makila oyebi komona makila fo azenga yo fo akato swati liboko atobolo lisu akato litoi aboma donc toyebi te mboko soki nayebi te totuna mikolo nyonso eske nani mpenza oki kobongisa yango ndenge ezalaka na ntango ya Mobutu nayebi te tanto mutu moko mpe akoyaka plus tard abongisi yango azongisi yango calme ndenge ezalaki na ntango ya Mobutu na ntango ya Mobutu miyibi bazalaki me ya kategorie ya boye te oyo ekomi likambo mosusu yango tolelaka nani oki koya abongisa mboka wana ndenge ezalaki na ntango ya Mobutu totunaka kaka question est-ce que tokozwaka mpe chance ya président moko boye akoki mpe komaîtriser Congo
awa toyoki bakebenga banani ti banani bakenya bakenya bazoya guerre na RDC oyebi te Kenya botalaki badiscours te discours bake kozwa bamilitaire kenyen bazoya na RDC bazoya koboma kuna baoboma bakongolo ya bamaimai Kenya azoya koboma bino te. Voilà, toyebi te Kenya azoya toyebi te akobengana ba Rwandais to azoya komibakisama. Laurent Désiré ayaki na ba problème akufi atiki yango ba Rwandais lelo baoboma Congo. Laurent Désiré Kabila muta yaka na bango te. Tala leo nde mboka etikala déchiré ti lelo solution ezwama te. Awa lisusu bokezwa ba Kenya. Ba Kenya wana bakoyela diamant bakoyela ba Congolais to bakoyela ba Rwandais tokoyeba kaka ntango makambo yango ekobanda toboyi to devancer maloba tante kozala mpona bulamu ya ba Congolais tozela pour ne pas tout dévancer maloba lobi eza nango bongo te. Donc voilà boyebake ba Kenya bazokita na RDC armée kenyen bazokita na RDC pour la guerre pour aller chasser le rebelle rwandais je ne sais pas Maïmaï na SCA République démocratique du Congo. Votre information soko yebite discours esalamaki entre Félix na président ya Kenya soki Nyakururu soki nani babengaka soki nani Zugururu soki nini. Voilà ba militaire ya Kenya bazokende na Est pour la guerre. Donc merci tolanda bakuluna na ngai na informé yo tanto yo yebite Chilombo asololaki na président ya Kenya nayeba kombone bien te soki Zugururu soki nani. Voilà ba militaire ya Kenya baokende kobeta kuna na Est toyebi te baokende koboma ba Congolais maimai to baokende bomba ba Rwandais nga na yebi te tokotala yango ntango makambo wana ekoya. Donc merci tolanda nanu kuluna garçon bozali komona boye kombo na ye Merlin bokokanisa kwa azali mwana malamu nzoka faux jeune ye soki akutano na butu okobika te mbeli ndimelanga c'est-à-dire makile kotanga awa tozali bongo na masino en précisement na quartier nzuzu wa mbombo place oyo batiaki maboko na la police ya triangle nde bozali komona asala baopération bakangakanga ya bimaka me lelo la police ya triangle insiste nde batie maboko boye il faut kende bongo kanya makasese mpona kolanda baningano bazali kuna ndenge balingaka koyoka te. En tout cas, dans la police, il faut continuer à faire la mosana qui toque pour la boyaka normalité. Yango kuluna malgré vos mona bande ko namino bazokende bino bozo continuer toujours ko sala opération yango ya la nini. Ya boy, bona na Merlin ngalo baboyete bokase mo malamu. Fauchen, so ko dona na butu. Oh lelat. Yo, faut que pena musika. Voilà, donc c'est ça, je disais, comme il y a président ya Kenya, Kuruziza, merci beaucoup. Kuruziza, président ya Kenya. Donc, bakende déjà ko signé ba accord kuna na Kenya, ba Kenyen bazokende ko bunda guerre kuna na Est la République démocratique du Congo pour aller chasser les rebelles. Je ne sais pas quels rebelles, Maïmaï, pour Maïmaï c'est un Congolais. Ben je ne sais pas quels rebelles rwandais to ebité, nyoso to koyeba ta marambwane ko banda. Voilà, tozonga na sujet. Donc voilà, c'est ce que je disais, mboka eye mon potu, mboka ekomi kaka na ba kuluna partout, okinde balobi. Bango ndenge ozomona na mwana mabe. Omona ka elongi bokanisi mutu elima ya mwana soka kutani na yo liboko to likolo moko il faut elongwa. Voilà situation eza actuellement na Kinshasa. Bakuluna, bawewa, ba policier, ba militaire, miyibi, les bandits mais armés. Tant de situations mboka ekoma désordre pays en jungle. Ya on a tout na mikonyo c'est ce que muta ko maîtriser on est Mobutu asalaka azali na ebite ya to tuni kaka po yo linga to tuna bongo te na tuni kaka eza nango question mais plus tard nzamba otinda rara mutu moko a obongisa mboka wana bien que nyoso ezo salama pour actuel tu ebite c'est pour l'intérêt des individus bon moya golobeza te. Donc voilà, merci yaya, le plus important partagez talisa bato mususu bayoka makambo ekosala bien. Aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur
l'homme de bonne foi zala branché ba émission eza koya. Ciao yaya. Des shows de Nart TV.